Depuis Congo bandati lelo, en termes de carrière, rendement, trophée, concert et belé, banine, qui lelo m'tali fallait attendre. Bien abisso babeta Zénith Olympia Bercy, fallait bêti Zénith Olympia Bercy, stade fallait bêti. Au côté trophée, bien abisso basé, trophée le roi na Kora, banine, rafla trophée. Peut-être au total et coquille na disque d'or. Parce qu'il fallait pas avoir peu disque d'or ango. Oh il y a disque d'or. Parce que tout toyé na contrat trophée belé frima. Bien ça. Donc déjà en termes il y a production. En termes il y a production. Fallait être Olympia. Bien abisso faire na beta Olympia te. Na beta Zénith. Bien abisso faire na beta Zénith. Beti Bercy. Bien abisso beta monter. Oh nga vraiment na wenge, yo vraiment na wenge. Le 25 décembre zala awa. Yo tel massa na oli baya obeta côté mobo. Dans sens. Wana nani? 1200. Ya aza koko ya papa chéri. À moi là c'est mon fils. Nani? 1200. Voilà, un koko papa chéri. Moi là c'est mon fils. Et avant ministère avait na biso afande après aye pas vu na biso wera. Moi na wenga do beta conseil héritier Watanabe. Zala soutenir mais yo te lié libaya moko boy autrement. Alors c'est la coupe simbate. Pardon? Il a fait la maman. Il a fait la maman. Blanchard mon sac à pardon yebisala papa chéri. Blanchard mon sac à pardon yebisala papa chéri. Musicien ya molai ya moyindo ye wana dindisa bato na Turki. Alongali famille Sony na makamino Abrame. Wala tamala vendel na makamino Abrame. Mosusu ya jalouse sala projet kende mboka. Mosusu ya gayare un pied dedans un pied dehors. Soki na lobi na lingala lokolo moko kati moko libanda. Papa chéri la musique divise. Bandeko balingaki ngai te. Natikela bango papa chéri wapi bandako batonga na Gombe. Na boya yo te moto pamba. Olingo paseleke. Yongola kei kome kanzoto. Moka mosika nazali kotende. Una batata pe mamate. Moka nasara kozara kokanisa yo misere gamboli biso. Restaurant business class VIP Bruxelles. Yeah, yeah. Restaurant business class VIP. Yeah, yeah. Ouais, zali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko. O makayabu, kwanga, mbinzo, ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa. Bongo biloko ya kotumba lokola soso, ntaba, mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba. Na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée, ba anniversaire, mariage, conférence pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa. Oso tuna ngai soki ezali wapi? Restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais
peuple africain. C'est naturel. Gardez bandina yo toujours. Placide et Bio, le patron de Business Class. Manicol nde kolo masolo nganga ta formé monana ye abombela ka esekele moko bayibi outillage ba bossani artisan. Yeyo azana simamuge, yeyo azana tolumuge, la pesi est pommade, la pesi est suppositoire à la patrona Nicole Awatosa. Les cipos c'est une chaque soir avant que tu dors. Tu mets ça. Les résidents, c'est dans 3 semaines. Moyen des solutions. Les cipos c'est pour les fesses. Uniquement c'est pour le fesses mes bébés. Uniquement c'est pour les fesses. Oh. La Bessie est à Coca-Cola, la Bessie est à Cofina, la Bessie. Awa toza yangoyo. Maman Nicole Malonga, la patrona. Nzambaba mama, ye. Solution na solution. Maman Nicole Malonga, moninga na ngai, couple oyo. Baso koka ko démarrer te. Faiblesse sexuelle. Endurance ezate. Baso koka ko démarrer te. Ko swana na ko swana. Mais Mister Nozo beta c'était beau, c'est pas bien. Donc bien bon internet. Mais ça ga site na bango. Non. Wana kutu ko mekate. Foko benga na numéro oyo ya yemoko Maman Nicole Malonga la patrona. Akopesa yo ndenya ko salela ngo ye aiba produit na kopesa yo po ba pirate komi trop. Ba awa toza e komi ebele kokota na site te. Foko benga ya ko benga. Awa toza ba mama ba sepeli ba papa ba sepeli. Awa toza chez la patrona Nicole Malonga. Basena yo et kokoma piscine. Et puis papa bo pikiliki na yo neti mwana 12 ans. Benga ozo solution. Gou Manicol nde kolo masolo nganga ta formé monana ye Kasi mama Nicole yaga, yaga yaga, yaga yaga, Manicole yaga. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Bienvenue sur votre chaîne d'actualité Africa Elengi Télévision, la magie de l'info. Je suis la votre présentatrice Gloria Bongunda, autrement appelée la donna de la presse, pourquoi pas numéro 9 à YouTube. Très heureux de savoir que vous êtes si nombreux en train de nous suivre partout dans le monde entier. Et si vous êtes passé comme par hasard, n'hésitez pas, abonnez-vous massivement là où on est écrit s'abonner, likez la vidéo, partagez, laissez un petit commentaire
parce que Awatoye la Rabino toujours derrière l'actualité. Et je dis merci encore à notre équipe technique derrière moi qui est mon caméraman, fils Nzouzi. Pourquoi pas à l'homme qui a sa faveur, je suis devant vos postes téléviseurs, mon big boss, archevêque Mike Lukamba. Il n'y a pas de comme toi. Toujours l'actualité nous oblige toujours le lot. Nazanga à mon côté, comme vous me voyez là, j'ai réel plaisir de recevoir pour vous Mignon Abraham, le gouverneur de Wario, avec le groupe Terra Nova. C'est avec lui on va essayer de parler de l'actualité musicale et surtout il y a carrière solo naïe, Torobet Alelo ma solo, il y a album, il y a single, tout Borozongo à Wanakat émission. Aujourd'hui un grand merci à Papi Kondi, Papi Kondi depuis Paris, pourquoi pas à Guigui Massikini. Merci encore à mon partenaire Patou Mobe Zapatero. Moi, na Koto yo Congo Unis toujours. Merci infiniment à son éminence, Maître Kazi, groupe Kazi, Babi Congo Unis. Si déjà mon caméraman, il est même langage avec moi, à cause de l'anga déjà invité Nanga, gouverneur de Wario, Mignon Abraham, c'est avec lui qu'on va essayer de parler. Bonjour Mignon Abraham. Bonjour. Gloria. Comment vous allez? Merci beaucoup. Son avis de ton c'est mon mieux c'est un mot gentil, surtout na ba fidèle abonné na biso ya Afrique Elengi télévision bazola na abonné nyonso ya Afrique Elengi. Ba moté ba tutu balingaka bonne musique, ba tutu balingaka Mignon Abraham ponta de lance hip-hop, le groove. Hip-hop. Yes. Et le wana des oboma. Voilà, ba tutu balingaka biso. Ebi ke neza boy muto bimaza susté. Ebi ke net na mikili. Batala ngompena na TV comme elle est. Vraiment. Ok, bonne santé, ouais, bonne activité. Toujours qui toque. À pleine répétition déjà. On moni 10e bataillon en place. Terra Nova. Basoda makasi. Nous avons toujours na musala na biso, toujours bosser pour l'avenir. Voilà. Ok. Merci beaucoup Mignon Abraham. Parlez un peu de l'évolution. Il y a carrière solo na yo. Les autres c'est passé ndenge nini. Lelo Mignon Abraham a commis responsable. Azokumba mana. Et l'on a bandé konaye, makambo ngo ezo sala mandeni. Comment responsable kala? On a makibina damate. OK. Abrama koli. Ça dit comment déjà responsable kala et ça y a les locati. Donc carrière réseau kende kitoko. Parce que toi déjà na course na mutute. Toi la na pe. Na mutute. Donc OK nango ndenge nzambe asalela mokili na ye donc malembe voilà lelo Mignon Abraham azalaki pembeni ya JB Piana BCBG différence nini ozwi par rapport ya Rosala responsable en orchestre naki ozala pas mutu ndenge ozalaki na kati ya BCBG ouais kozala bien merci d'abord na question aneza kitoko différence eza toujours parce que na BCBG na Rwanda ku bapesika programme répétition concert na lati na musique vous comprenez et bien par contre ah oui ça que pour nous chata sans franté ah oui ça qu'il faut créer ba production faut toujours à la une il faut Okipepe. Voilà, okipe banan kutu yo bikaka baba. Soki nzamba pesi bilei apesaka pa petit. Donc gloire à Dieu. Nzamba salika ndenge to solaka. Voilà. Merci beaucoup Mignon Abraham. Tout le monde est là déjà dans le marché, ils sont partout. Vous êtes Momo Kitoko. Pour nous vraiment en tout cas félicitations pour des chapeaux. Ils ont un titre il y a boum boum. Qui sont déjà fidèles internautes partout. Moi bilingue loko on négocie là vraiment bien. Voilà. Boum boum. OK. On a fait ça. Et toi, et toi, et toi, et toi. Otondelengi tina sukai nakoma imbwa yo maître ngai nakolanda yo partout yo kokende nawomakizengi na sentiment oteme betazoke moni baby I love you love you baby no one so know how much baby I love you. J'ai ici mangalongo koto
na mboka bilengi olinganga sukali elengi tisuka simanga la mboka simanga loboko tokende na mboka bilengi olinganga sukali elengi tisuka dirai toi baby I love you sanzala mai bakutana pona koluka makana yo yamesala clip sala respa mona yo lisusu bébé eluba mama tazol e confirmé fokaka lole moya kokatalika elengi ya maike iresengi nango tesaliste te voilà. Ok, merci beaucoup Mignon Abraham. Nzembo kitoko inspiration oyo koyoka ba nzembo kitoko boye composer yo moko za compositeureza ka système ndenge ba de to sala toujours ndenge congolais to sala biso nga moko naza compositeur et puis il faut na contacter pe bato kuma ba nzembo poto pesa bato ba nzembo ya bien et puis omoni nzembo yo gloire à Dieu lelo depuis hier et bani au Canada tous les chaînes européens donc vraiment la carrière on a déjà il faut tout ça là maintenant le rôle le 1er janvier anniversaire là parce qu'il faut tout ça fête il y a carrière wana na jour wana photo mais la champagne na bana mayo to bundi trop c'est-à-dire pour la première fois na carrière que nzembo na ngai nzembo ya orchestre ebeti bakomi ko diffuser on a ba chaîne européenne nyonso mwana mundele abenga ngo afro tropical nga kuna pesi yango kombo te babengi ba mundele abengi nzembo wana afro tropical donc tu vois ce que sikoyo na ba plateforme mine so que na Betty Jaden Morgan, comme on c'est-à-dire manager et makasi directrice de communication et Mundele a publié déjà puis tout ça na ba chaîne tout na ba côté ba ya ba Atlantique kuna na ba Nice na ba Riviera to côté ba Nilotique kuna vous comprenez ba côté la biso ça ba mboka mo boye ou peut-être biso au boulette que nzembo no ko le kuna et puis so ke na sud ya France nyonso ya Europe nzembo ezoleka et puis ezoleka na chaîne moko te ezoleka na ba chaîne ebele merci beaucoup na mamboko pona Tony Kipio ka pona batu déjà ba sepeli na nzembo tamsu ba yebi place ni ba ko zangote déjà ce que ko ça bango ba kene na plateforme na biso na Mignon Abraham officiel na YouTube na YouTube mona nzembo ba s'abonner ba partager et gloire à Dieu écoute ya makasi za héros neza bo Dieu moi mundele so avant ça zapper karaboy akutani na biso voilà. OK. Merci beaucoup Mignon Abraham tokota mo mukie na actualité Mignon Abraham pourquoi toujours faire les choix de choisir Fally Ipupa parce que ba mission basé belé na kati ya Congo surtout mais Mignon Abraham asalika choix kozala Mignon Abraham Ipups motivation wana ezaki ndenge ni pour se retrouver lelo proche ya Fally Ipupa non ba tozo on dirait lelo on dirait un artiste qui neti comment tu vas bien madembela you ma sans esprit babenga toro est-ce que lelo ba le oui que babenga toro voilà est-ce que tant nga ba le sanga kuna na Riviera ba bita Riviera kuna ga mindele la mindele zoko poala moi je comprends pas tikali mais ne me dis pas que so lelo ba lekisio na mindele za poza ki boza pembe na Fally oh mais oh pembe ngwana OK pembe ya liboso ya bo pour a okuta mpena na pembe Mignon Abraham OK nazala na PC moté aigle suprême Ipups leloti comprendre nazala ne déjà n'expliquer déjà bato ba comprendre il y a que des fous qui ne comprennent pas bato ils to albomande à comprendre tu comprends moni nzambe asala c'est-à-dire nyamasuka waza maile ya mutu mususu ne aranya mapeka anyama nzamba ko tsa biso mibale azwi mbo atie wana azwi mutu atie wana mais mutu ayebi pourquoi zawana pourquoi zawana mais nyama azawana place azana yebite ke yazawana vous comprenez ça donc c'est des choses différentes batu bazo sangisa makambo nga naza artiste congolais nazala déjà na ba relation nanga ya bien na tisa yango na aigle
ça date pas d'aujourd'hui. Hein, comprendre, hein? Et Lélo, Aigle a bêta stade de martyrs, pour soutenir. Vous comprenez, hein? Et puis si tu as là qui a déjà, tu les cas qui déjà na autre chose. Vous comprenez? Et Aigle a vendu, on a un seul musicien des leaders et un moque. Ça dit papa chéri bina dans ma vie, bana le lo mon est Abraham. Vous comprenez? Aigle a dit le dit que yo il poupe ça donc. Il poupe soit na yé mon fali. OK. Même na famille na yé. Oh ya botami. Amoni muta porter charge ya souci na yé. Donc la mignon Abraham bongo te peut-être. Abi oh. Pour muta ko sa makambo wana il faut zaka muto bobotamine famille moko. Habiter yo za ipops. Mwana mama na. Voilà bi oza ipops oza mwana ya mama na. Si. Donc bana lelo komi pour un mignon Abraham ipops. Merci beaucoup mignon Abraham. Donc je pense que est dérangé batouté hein. Est dérangé batouté. Mais dérangera déjà batouté. J'espère que Ebi. Tandis qu'il y a des gens aussi qui disaient que mignon Abraham a fui créé par Wenge. Mambo a sali pas fallu à sali on pas Wenge te na Wenge te pourquoi? Na Wenge na soit 10 transco. Ah bon? To kota na stade de martyrs. Pour nous soutenir ma grand frère. Oh il y a Aigle 15. Comprends hein? OK. Ça dit pourquoi? Parce que papa chéri ba déjà ne lenga stade ba vena biso ba wera. Ba beta déjà. Yango to tia ki dispo ba bango déjà bazaka na batu bo ba roya déjà. Mais ce que ton na nota la eh ba warrior baza pe bel mo ba warrior ba ko ton ça 6 stades de martyrs. Comprends hein? Na stade musu ba tie ba on ka fallait oya na été. Ba tie ba on ka ba écran plat ba ni ba on ni ba écran géant. Vous comprenez hein? Mais ce qu'on prend la contribution. Ah oui, bon, contribution, c'est 15 transco. 15 transco. Na carrière, na na tiwa. Vous comprenez hein? Vraiment. Pour ebeta, il s'engaille. Discours échangé. Oh, et ton daté. Ton aigle va te retourner. À retourner. Et retourner, puis discours, c'est que et ton daté. Mignon, à bas, ma odembe la matakuna te na matin na yembi discours ko échangé. Oh, kutu, batu bakufa qui oh non, mutaku fera tous les jours. Batu bakufa na étouffement. Il y a ba croisade de belé. Batu bagangela moté ba concert ba Michael Jackson. Batu bakufa tant ba Michael fallait pour pas Michael Jackson d'Afrique. Qu'est-ce qu'elle a okufa ndé? OK, merci beaucoup. Yesu Christ, on obi ba Jean muta batisa Yesu bata Bible Jean-Baptiste bazala na lobaki mutu moko ya sima na ngai Yesu Christ. Comprendre? Ziko tant ba papa chéri ba vena soera ba beti siko mutu ya ki sima na bango c'était Aigle. Ndaye siko Aigle siko mutu pa ya sima na ye ezali nani mignon Abraham. Merci beaucoup. Mignon Abraham Lelo, au soutien qui Wenge musique à 4x4, au PCP soutien n'est pas fallu pour pas. Mais soutien on dirait tout qui bongo. Moi je soutiens tous les artistes congolais. Il y a un concert à héritier. Il y a Babine affilé, il y a Vibrator, il y a Déplique, il y a musicien, il y a Lake Dimetre, il y a Robino, il y a Gez Mawete. Non, il y a un concert à tout na Kenda. Et ça soutient déjà. Alors, Mignon Abraham, quel est ton soutien par rapport il y a les concerts, il y a les 25 décembre, dans 4 stades de martyrs avec Motona Temberité ou en tant que Gogan que j'ai salué déjà. Donc on a salué Motona Tembe. En tant qu'artiste congolais d'abord. Moi, nous avons un artiste congolais. Il faut toujours bonheur quand même. C'est ça. Les jours où on a béni rango nzambe ya sunga jour wana motona temba sepela parce que c'est son jour. C'est un jour moko boye kota na histoire na ye. Vous comprenez hein? C'est-à-dire nzambe pena baka batela journée wana vraiment elle est bien. Donc na soutenir hier na soutenir donc azandeko mon makam to zero loba awa musicien zo beta fali pour pas zo beta batu ba lingité atondisa. Alors, bazo énumérer concert, vrai concert plein. Non, vrai concert c'est la musique d'abord. Plein on est commis objet moko
les à côté. Parce que Héritier Watanabe, il a bien dit que stade doit contrôler, on pas déplacer. Voilà, ça dit Moutuna Moutuna un slogan na Wenge Baba qui va redémarrer et Globi a retourner. Nani Watalobi a contrôler a tiango ba pune et kotambola. Ça dit Moutuna Moutou azo oh ye fois loba. Vous comprenez? Ça dit stade des awana, stade de bêta parce que biso ce que tu as battu moi boete, tout cela baninga ba possibilité ya c'est le mukapo yo sepela. Parce que naza congolais c'est les Congo qui gagnent. Biso vous êtes le quoi ba misé na mino quoi moi nga vraiment na wenge yo vraiment na wenge le 25 décembre zala awa. Yo tel massa na oli ba ya bêta côté mon boy. Dans sens. Wana nani? 1200. Mais pour vous conseiller quand même. Yoka. Vous avez un problème ni yona miel de son. On a problème ezani. Vous avez un problème ni na miel de son. Problème ezani. Tant ba ba vanda ba loba wenge bana wenge. Na bana wenga solo ndebiso. Vous comprenez? Oui, aza koko ya papa chéri. À moi là c'est mon fils. Miel de son. Voilà, un koko papa chéri. Moi là c'est mon fils. Miel de son, Aza musicien ya wera en sol. Et Aza musicien ya vena biso afande après aye pas vena biso wera. Et puis moni ba côté toi, moni ba histoire musu to beta raté moni avant. Surtout là obi ba le star. Ba le star. Tant on beta na papa we mandimanga tuna ba le star. Biso toza ba musicien ya liboso to leka na viva la musique. Avant bango ba ya ba sala ba first class. Mais ma vision, ils avaient qui trop fan, il y a papa chéri. Vous comprenez, hein? Ça dit biso bato liboso, so ba bête la ke ma solo théâtre na ba vena biso ba tosha furakanda ba kolo vivre ba moi. Donc yo miel de sans akoko pas na. Aza moi n'est pas na. Ah c'est mon fils, aza oyebi vena biso Alain Pela. Après c'est moté Tchakulenda. Éternel chef du gouvernement. Il y a BCBG. Vous comprenez, hein? Ça dit ya utakuna. Comprenez, hein? Utakuna, ça dit vena biso Tchakulenda collègue nanga. Vous comprenez, hein? Un collègue nanga chef na biso ya BCBG. Parce que moi na o ya boti, abe ngana. Papa le quitté. Mais tu as dit que miel de sang, il est plus que reconnu par rapport à la maison mère. Ah, où t'as pas fan de mère. Reconnu what? Na kata maison mère. Place au penaï au bima penza lelo. T'es mère qu'il est baeza maison mère. Baza moi na we, rando za moi na jibe. Na me alekine na maison mère. Mais à botamana génération A. D'ailleurs, on révélait que source il y a miel de sang. Génération après idiofa, génération A. Pour un biso toi d'aba mission moko. Temba déjà et mame et ma bolungwele kimoto. Kumbinga yo bisi yango sabolingo mosika lombo. Jeje e komema yo bisika oyebite. Mama bisika oyebite déjà kalomona lalite ima trompe samindinda makolonga malheureux dipizulu alidene wade malheureux evalade malako nakamilokola falala oyo eumelie zwakamaitera comprendre. Mais quand Ozolanda, on a déjà déjà boy. Pembe à moi. Mais tant que mon ami a les caralelo na télévision, après ça ramini ben là j'ai pas Hugo de la Forêt. Oui, on fait ça toujours parce que merci beaucoup na fait na biso na walinya makanda we son. Asa maison mais na miroir. Elle quoi ba BCBG ça miroir il y a orchestre, il y a musique congolaise. Moi to boya ngwezate. Tout ça basta des martyrs. Ba beta ba Bercy, ba Zénith, ba nini tant ba vena biso ba JDT ba kei ba vena biso ba bindombe ba kei malamoko via vanda lembi a venanta faut pesa ya brigade. Oh, brigade a seni ya Noël ngama o afula talate via lali azika vloga pe metoboga
biloko ape metoboka na banani enta mpepe nyonso ezobima nango kasi bamisi oloba wana miel aza eloko ape babimisa mpepe etoboka siko via mona eta phase azwi kaka via elembi talaka oyebi ekipe ya bave na biso ba JDT wana ekipe wana namona ntsuka wata donc bakei wata tikali asika banomémage interview obite fana telaka wata mwa bato moko bazala atie mpe badiogo mpe bazalaki azwika eloko mpe metoboka mosusu ayemonaki te eloko mpe mwana na ozo comprendre sikoyo mwana moto yango avanda bonga biso bana wenge mwana wenge meme mwana wenge azobeta concert héritier watanabe zala soutenir ye yo teli ye libaya moko boye autrement azozela kutu esimba te azozela kutu esimba te moto alobi déjà na te apesi ye bonne chance banda na bonne chance yango lelo nde siko acomprendre ke wata na vitesse koleka ye pour ariakanisa ondire ye nde alekaka ye pembe yango wana donc azela nano biso baya na ye musicalement parlant tobeta nanu musike ye atala alanda cour pembe yango Mignon Abraham donc toke escope na mamu na biso moto amilobaka ça parmi ba grands chanteurs ba bons chanteurs de la musique nana tie wana nana nommé voilà ba nommé mutu merci beaucoup Mignon Abraham lelo Mignon Abraham pona wata au rassurer assurance nini par rapport que héritier Watanabe lelo stade des martyrs a compté vraiment la banane par rapport que ils a concert à Mounene quand même héritier Watanabe lelo azo lancé concert azo présenté concert dans stade des martyrs a compté trop sur na banane donc a compté d'abord trop sur na musala oya opesa biso na stade wana ya liboso a compté nanu na nzambe et puis surtout yesko na bomoto boye a compté na baspiritas pe bazalaka a compté na baspiritas a compté ne kutu a compté na ba oyo ba oya soutenir a compté na ba ba lobele bien c'est tout ba wario mais pourquoi pas ce sont de fans mais le plus merveilleux du monde vous comprenez hein? Ce sont les fans les plus merveilleux du monde comprenez hein? De leur compter à cause compter na ba wario parce que ce sont des Congolais aussi bazalaka et à compter na bango de te ba soutenir été à compter na kuna bango te mais bazaba na wenge makila wenge et on a ebisi o te batobele bazo ya bo wenge mais nini bokabwani ka bango moko biso moko na kati ya wenga ngo ba oyo alingi yo te yo so moni ba we lo ba bien pona po wenge to ba wenge ngwana ba lo bele bien te a compter na bango ta sa vie na ya sa boulot na wana pembe na nenga pembe parce que ngani na beti boye par rapport pour na hôtel déjà tant de soutenir bango biso netinga na soutenaki bango na ye batindi bato mosusu baye bafingi nga na télévision parce que na soutenaki nga soutenaki ve na biso Ferré cher de poule osoutenaki Ferré na soutenaki ye ntango azali na basusi awana bakangaki ye toyembeli ye nga na yembeli ye à ma grande surprise namoni mpena moto avandi na plateau abi aza gaulois afingi ngai yango na yebisa eve na biso Ferré ameka un peu kobongisa kote wana ozo comprendre déjà balingi kosoutenir baninga te oza sur bakosoutenir naokaki epuis ve na biso Ferré alobaki ye na héritier baa na problème te ayebisa bagaulois basoutenir mpe héritier nde c'est bon mais soko eza bongo te akonte na ye te parce qu'aujourd'hui là le stade est déjà dans quelques jours biso baoyo toye tobi tosoutenir mwana mai bato balinga bonne musique bakoya na stade de martyr boyo moni na bagaulois mpe bazo te ngala na moni te soki namoni yango bravo eleka bien mais akonte nanu na bango te parce que baza bachange bato mo baya kofingaka bato na batélévision tout ça là ozo comprendre est-ce que kosoutenir artiste ya monene lokwa faire ego la belle voix ozo comprendre faut bo soutenir ye na ba œuvre bozo taguer bozo somba banzembo na ye bozo pesa ye bozo pesa force hein
eza makambo ya koya kofinga te. Et puis artiste etango otala po na évolution na po biso to na posa to mona ve na biso faire grand. De to mona ba fali poupa lelo ba vitesse eza pena zo mona moi décalage à vitesse eza. En tant que ba confrère na biso ba ene na biso to na posa to tindika bango bango bazali boso kuna poto bango bazo benda biso na batu o zo mona ba artiste na biso makasi o peto sani to benda ngo ba c'est des Congo qui gagnent. Vous comprenez? On mona batu a comprendre des discours na ngaite mais quand artiste aza et aza to bazo besoin grand artiste il s'est fait un grand artiste mais ana batu o ba ya ko fingele batu na TV donc là nasiko e bon e likati parce que ngana ko vanda te bona moni jomo ba leki na télé a fingo tuno ngana golo non là je vais vous bannir donc voilà. OK, merci beaucoup. L'évolution y a fait là par rapport à carrière musicale naé dengoye bakié jusqu'à cela ozo mona ndengeni. Donc pour ngai nazo sepela à se pencher na toujours car na ba ini nanga balukaka nini Berano prince faire sala nini a se basé mingi na côté wana a se basé mingi na côté wana et puis a la biso banzembo ya ba Marie tie jalo check les pété vous comprenez hein ba côté na yango wana ba tu cheze tunanga a se pencher ne penza mingi ba wana ndezo pesa nini nazoba nini gâchette ya identité na et pour na ngai yango na vraiment na zala na oui, la musique n'a pas de frontières. Oui, il faut brûler par étapes mais à kubisa côté wana makasi avant kota ba côté wana ba côté misusu parce que ba misusu ba fort na côté wana mais avant comment fort côté wana avant d'ici na côté rumba na après tango ay makambo wana donc moi bo bano koko énumérer mais jusque là na zanon forte côté à nini wana ya nzela wana pour nga en tant qu'artiste et musicien azoya azana malé mais côté pena rumba Congo donc Jésus des liens. OK. On retourne la carrière. Merci beaucoup. Mignon Abra mais surtout koyo kasumu le romoko par rapport il y a live tous ensemble na ba fidèle abonné na biso donc neza pour rappeler abiso to répétaka toi na bosobolo kasavu direction Birmanie mardi jeudi tozalaka na coulisses chaque dimanche à partir à 17h déjà bato na biso bakota po to tchaka déjà instrument na biso to répéter bato ba za po sa mona biso ba yoka ba yoka nkunga ne baemba ko ngamona za déjà satisfait baemba kande ndenge biso to yemba gauche droite kututi OK, merci beaucoup. Moi le roman par rapport il y a titre amour ya Nzembo double G bato bana ndako déjà na biki bazo CP là yo kandule yo ka ba Angelo oyanga komili susuli komboleka na moni pasa pambe toni natikala mapona yo salinga double G nani okwami mpe mingi bolingo esundala ngaye tina nayebaka te babalisanga na mobali ya butu toboni etoni kipyoka mibali nyonso balingaka nga se bato batonda na lokuta parfois aza na mwasi nayeba afandaka ndako moko mpe na bana ye aza mpe na bozwi yanga esukaka kaka se na maloba tonye ifo balanga zelazela mokomboso azanga mokila ye mpo na ngai mivo mobalo oyo akelelaka na verite na monoko na ye koya tonda bambongo nazwaki mokano
Check, c'est Dicap la merveille et puis dehors. Bon amour, quand on soutenir Fondation Yavien Abisso et ma meilleure Fondation du Sal ici. Ils ont assuré l'obsèque, ils ont assuré l'habitation en Europe. Pas de dire la cause, ils ont assuré. Même l'assurance habitation. L'assurance qui assure la diaspora africaine. Et ma meilleure, Kala, yo eli susu, non, les sales ici assurance. Yo olingi, on s'assurer, yako, assurance auto ezali, assurance rapatriement ezali, mutuelle de santé ezali, assurance auto ezali, nami susu oyo koluka, nyonso ezali, nali salisi assurance. Ndeko na yo vu traitement, ndeko na yo bakundiye na bolamu nyonso to vraiment tout soutenir, c'est une bonne idée. Vous avez na kati ya fondation lisalisi epa ya emameya mpona bavérité lokuta eza te banda ebanda fidélité jour na diana na RTR le papa de Gims. C'est l'assureur qui assure. emameya aye lisusu fondation lisalisi e na bato bazoloba ke Congo fo ezala bien eza na bato bazosala mpe ke Congo ezala bien pourquoi la vie nationale emameya l'assureur qui assure la diaspora africaine. Dicap la merveille pour soutenir Fondation Lisalisi Yavien Abisso et ma meilleure. Automobile. Il a permis français, permis étranger, nous sommes reçoit papier assurance. Fondation Lisalisi. On a pas meilleur Congo, mais ma meilleure. Fondation Lisalisi, solution pas ne, ce qui pas n'était what. Ciao. Pepe Mutombo Israël, mais j'ai pas trouvé. Profa, Sébastien, amigo. Nous allons qu'à chauffer, nous allons qu'à permis, nous allons qu'à roulage, nous allons qu'à général. Attends, comme président. Yo, amigo, va, Minae. Benena yongana comme agena. Section musique. Nick ta trésor Makala. Double G, Salina Mabe. Masalana Mabe Gloria. Facile. Mababo Mama Facile. Bikipioka. Mama. Salina Mabe. Dinana kalaza mwamba wanke na biligete emele mbombo na jui fatinanga wanwe tulekala ikushavana fatinanga mwane evula ye muloka kena mwa kujinga na muluto likambote obasani ngai likambote obasani ngai likambote obasani ngai likambote obasani ngai ota etikali elembo na motema mawalanga ekati na mboga bawa eke kobeta porta lopangwa pepe kale eke kobeta porta lopangwa pepe kale atuninga baloza kolela nini nalobi bolingo eza konyokolo ngai nalobi keba na mokili ezali kende losambo po yo bondela nzambe maniatanga na mosapi asuka mama ye maniatanga na mosapi asuka mosapi ya bolingo nasalela kote nasalela kote bawario e nasalela kote natikela bango papa sheri oyo tolingaka natikela nga moto pamba e tolingaka natikela nga papa sheri tolingaka nakomana nga na bana oyo nyonso e
babengaka biso terranove toza soutien epai ya bawario tosukwama mpo tokoma marke depose na biso idepesami yoka notre cause juste tokolonga beze dejida oyo bopesi biso efungoli biso miso tina génération future wenge tellement bon donc Minu Abraham je manque même les mots na habité nzembo boye musique ya boye félicitations vraiment merci beaucoup idéologie oyo formation oyo et où t'es pas papa chéri et là on est ça là qui vraiment que lelo otika BCBG on se retrouver na on a vu tika papa chéri oyo na lingaki donc on a père na biso OK quand on attaque émission mo vena biso mo to comme wana parce que voix on a moni lelo on a zoyoka na ba inspiration ya boye tandis que natalaki vidéo moko ya frère na biso Mosaka porte-parole ya BCBG a relaté biso moi mike histoire na ondengo ya na orchestre wana BCBG ndengo yebaka na oyemba te là na ko mancher ba mufti oyebaka oyemba te boyaka test jour moko yo non Fuji na Gino équaliseur que j'ai sali déjà depuis quelque part bazora baninga meyo bazora ote olele la papa chéri obi aux orphelins ozana papa tozana mama te papa chéri atangissima ya misu abina zuye à côté orchestre ce qu'on voit porte-parole il y a BCBG qui est Blanchard Mosaka avec un Mosaka autant porte-parole à BCBG à lobby abi oyeba ko yemba te ça problème te mais lelo ba voix nyoso ba ko yemba oyo oyebisa vena biso Mosaka OK ke mutu ana yeba ko yemba te lelo ayebi ko yemba OK hein prof bolingo passer leki ozaka réponse bolingo passer leki Olingo passe le kia Nangona kei kome kanzoto Yefseti na ebale Unatekotante mamateo Mokwana swala kozala kokanisa yo misere kaboli biso Yoka siko, yoka message Iyo fela mama Iyo fela mama lelele Blanchard Mosaka pardon yebisala na papa chéri Blanchard Mosaka pardon yebisala na papa chéri Musicien ya molai ya moyindo ye wana dindisa bato na Turki alongoli famille Soni na makamini Abraham wala tamala bendel na makamini Abraham mosusu ya jaloux azosala projet kende mboka mosusu ya gayare un pied dedans un pied dehors soki nalobi na lingala lokolo moko kati moko libanda papa chéri la musique divise bandeko balingaki ngai te natikala bango papa chéri wapi banda po batonga na ngombe naboya yo te moto pamba olingo paseleke yongolakei komeka nzoto moka mosika nazali kokende kuna batata mpe mama te mokanasala kozala kokanisa yo misere kaboli biso eske bawario bazali awa ye bazali awa eske bawario bazali awa ye bazali awa OK. Comprenez l'ambiance de cette émission avec Minu Abraham, le gouverneur de Warrior, toujours en vie, donc toujours là avec Minu Abraham. Minu Abraham, oui, au répondre à Blanchard Mosaka, regret na yo vraiment zarani na kata BCBG. Regret na yo tant hôtel orchestre outa. Chez papa chéri, regret, oh regret taranango, grand regret no izarani. On a regretté pour papa chéri en vie. OK. Oui, toujours. Toujours. C'est pas pareil. Donc non, regretté. Bon, bah souvenir nino yo garda. Souvenir à Makasi eza
natambola monde entier souvenir à makasi eza oyo ya manga boye papa chéri. Ok. Comprends, hein? C'est-à-dire mignon Abraham. Ok, tu peux venir dans la chambre, donc c'est papa chéri. Dans la chambre, ça a déjà réponse. Voilà, donc c'est papa chéri, il m'a façonné, il m'a fabriqué de toutes pièces. De toutes pièces. Au Passarata featuring Moroté, un jour, leader à Moukoulou, leader à Pembe, papa chéri. Oui, mané déjà. Et orchestre, na yo vraiment boyoké, pensé pas papa, moi featuring. T'es mon convié na temps. To ça la ngoto nzambe pa rolinga. To ça la ngo. Nzambe a dans calendrier na ye. OK. Na repenser ngo. Yo quand il ne veut pas penser à ngo. À penser à ngo petit mais ça le comme nzambe na temps na ba calendrier donc c'est ça. OK, merci beaucoup. L'autre zomona Vérité Watanabe avec Weranson, Fabrigaz, mais les lobino, les fruits des Jibem Piana. Tout le monde a un trop. Tant que tout le monde a un bino moko. Et le belarabino nini, comme on a Weranson, Pembena banana, chaque fois. Les lots soutiennent ça pour ça hérité Watanabe na concert à Stade de Martyr. Mais pas na bino tant bino boza va fouiller fabriqué par Jibem Piana. Apport wana et pas papa ou yabimisa bino. Mais ça en temps et voyant nango. Oh baninga ba ozwa kuna eza ton na bango père na bango sala pona. Ko dérangera nango. Mokolope papa chéri ako ngate ngai se dérangera nango. Non. Avec ko se déranger non mais na se dérangera nango sousté déjà. Ko papa chéri pa mona ako linga zala pe bien na ba petit na ba chengenge ba nono fuji ba tutu ba Abraham ba mona peta mususu ba petit na vie na bango eza nango. Donc et là on est salarié qui a salango te bo chokaye bo pese pas si moko boy o akoka ko reconnaître binoté tandis que bo te pas naï. Non, pas ça ni to wela ni orchestre wenza orchestre papa chéri. Les monnaies maison mais les orchestre fait na biso wera. Donc ba missenyo so ba longwa ba mise so longwa e choqué kakati. Bo kaboniza ka na passe. C'est-à-dire ba longwa ba sana ve na bango biso to longwa to za na viete. Mais wana eza méthode ya viene na za ye so bo kaboni na bino. Bo kendaka avant. Bo kendaka avant o ya zaki tandis que na posa na. Mais papa oza toujours na posa na o. Mutu nyonso oza toujours na posa. Yo bon ba biso za ka na posa wengete. Ça veut dire na posa wenge mais eza ne makambu ne keli kaka. Et ça là moi ba makambu wana mais moi je pense que na nyonso na mokili ne tozala boye et ya kakaka. Et ya kakaka. OK. Jour en moi ya na. OK. Merci beaucoup Mignon Abraham, gouverneur de Wario. Toza na problème moko a to moni lelo Fally Ipupa oyaza convoqué la justice na biso congolais à propos ya ba mort o c'est passé qui na Stade de Martyr. Ah bon, moi je pense que batumsu sous bazoloba ba moni pété ba moni té bani ba moni té o moni noté o lobika. Comprends hein? Tozela moni papier o déjà caisse non? Oui. Je pense que ça va fongoli caisse en caisse les ala na ba avocat nango ba OK ba sola ngo parce que Fally Ipupa a boxer te adam zai na mundu kitabo mi mutu boyete et za makambu soki ezalaki bongo et condoléances na ba famille tout ba arranger encore la mienne parce que tout ça neni tout la mission tout ya Fally to boma bango tout ça Fally et to boma donc OK c'est continuer toujours makambu ya OK c'est au salama toujours tout tikala toujours ba congolais to solango toujours à l'amiable parce que na ba nini belé ba to ba kufa pe kaka na ba accident na ba nini eza nzambe ne akomaki jour wana soki eza bongo ke mutu a rosuka awa donc voilà. OK, merci beaucoup Mignon Abraham. Tout le monde qui frère nayo Ambassi Bourgeois o yaza musicien ya Fally Ipupa ba propos moko tenaki ya banda mokili banda Congo e banda Congo si lelo mission ko kana Fally azate ko kana nani na mutu asali makambo Fally asali na bongisa vraiment question wana banda musique ya Congo e banda makambo banda sera ba wendo si lelo mutu asali makambo Fally asala azate et les gens qui m'ont battu belé surtout. Attends comment les gens qui m'ont battu. Attends comment mutote muto ayemba ko ka Fally muto asala makamuni. Mambo ka Fally zo sala ya battu depuis époque a wendo. Fally ba disque d'or certifié. Totangi na biso ba zembote parce qu'il y a de belles chansons na mboko. Ba frima ba mambo na global. Il y a de belles chansons na mboko yemba ma balobela ka moto lika mbala moko wanze mono yembela toujours
mutu na musicien na mino bokumisa wana. Nani? Oh bokumisa. Musicien bokumisa. Nani? C'est-à-dire moni tokumisa ba musicien belé. Boye bibon. Oh wana. Oh wapi? Oh wana beta mko muninga beta. Miel de sang. Oh beta mko muninga beta. Wana olobela. Olobela kamoto likambo mbala moko. Aye malikambo azali kosala. Pekisaka moto likambo natina e. Soki ya boyi otika ye meka nzoto. Banzembo eza. Comprendre na mboko banzembo eza tellement ébélé. Mais bazo ponanga bato bazo en vouloir rien pour rien. Parce qu'on a naé. Pona banzembo oui banzembo eza ébélé mais depuis Congo bandati lelo en termes de carrière rendement ba trophée ba concert ébélé banine qui lelo mtali fallait attendre. Flash Info Magazine édition spéciale à sa une. Fifi Masuka Saini, le catalyseur de la vision du président Félix Tshisekedi au Lualaba, la meilleure élève de l'école du peuple d'abord. Jean-Maïka Samba, le JMK de la presse. Le président de l'UNPC Kinshasa exhorte le professionnel de médias à soutenir le FRDC, mais aussi les institutions de la RDC. Édito de Jean-Marie Bassa, Fifi Masuka, une femme qui a su affronter les obstacles pour produire le résultat à l'honneur de la femme congolaise. Pour l'éditeur, la gouverneure à l'intérim du Lualaba incarne l'image d'une femme au courage des hommes qui a relevé le défi au Lualaba. À lire également dans le corps de votre magazine, remaniement du gouvernement provincial, 10 ministres et 8 commissaires généraux pour gérer le Lualaba. Autre titre développé, Fifi Masuka Saini à la rescousse d'une femme non-voyante. Dossier Lualaba, modernisation des infrastructures routières au Lualaba, la route Kazembe prolongée l'avenue de Pin complètement asphaltée. Infrastructure religieuse au Lualaba, également exploitée dans votre magazine, les domaines mariales a désormais sa plus belle robe grâce à la bonne volonté de Marie-Thérèse Masuka Fifi Saini. 24 pages qui vous placent au cœur de l'information, 24 pages qui fait de vous le premier à être informé. Pour toute information, visitez le www.flashinformationplus.com. Je peux confirmer. Mais ça permet. Parce qu'on va aller sans aide. Par rapport, il y a un contrat. Par exemple, miel de sang. Déjà, miel de sang, déjà bêta. Il concerne les émission bonne tout ça émission de ndoule na avec takata déjà il faut le là bébé Bouchou na ba concert rebelle koleki bébé Bouchou voilà bébé Bouchou na ba ndoule rebelle koleki vous comprenez et puis pour nous donner tu fais rigoler les padres donc déjà en termes il y a production en termes il y a ba production fallait être Olympia. Bien, je suis à Olympia. À Zénith. Je suis à Zénith. Je suis à Bercy. Je suis à Moté. Déjà. Comprenez? Surtout qu'il y a un contrat, tout le calendrier, un concert ébélé. Même si Bisso, on est conscient que de la forêt. Zenabiso babeta Zénith Olympia Bercy fallait beti Zénith Olympia Bercy stade fallait beti parce que côté ba trophée venabiso basé ba trophée le roi na ba kora ba nine ba rafla ba trophée peut-être au total et koki ba na ba disque d'or parce qu'il fallait pas avoir pe disque d'or ango o ya disque d'or parce que to yé na ba contrat ba trophée belé ba frima viens ça na Kofi Olomide même Fali il est toujours là. Même. Mais tu vois, il y a Pembe. Il y a sans polémique. Sans polémique. Sur base de trophée, il y a un raflé de trophée belé pour les cas bateau musicien congolais. Vous comprenez? Mais c'est un musicien congolais.
niveau moko ya fo kaka ya kokabola bato mais so tokei na niveau pena ke tokei na makambo ya solo tozwi stilo totie awa arafle biloko ebele c'est-à-dire azo représenter biso déjà numéro 1 so balobi wana na ndenge ya côté moko betrophée nano bozwa te toya na ye fali azwila biso yango congolais na côté wana na bozwa yango te fali azwila biso mpe yango so na kora bozwa te fe na biso 4 beta yango 4 bena biso wera pa bendango bena biso azekwa pa bendango vous comprenez ça dit que biso to sambela to zo ata gilette kaka oyo gilette la pèse biso gilette d'or la pèse biso ngolo wa ba finga nga quoi faire kono kana zo ata gilette d'or quoi nini trophée. OK. Merci beaucoup voilà. Mignon Abraham toujours derrière les temps. Tout le monde il est là déplique ou a traité Fally pour orgueil. Abi kidikamba kibonga yo. Mais non mona mama na ka depuis comme moi. Oui. Ni kama mama nzemba bato. Te azor orgueil abi Fally pour paza azanga kombo lobi tena kombo. Oui. Bon non na tala ngo tena na tala ngo. OK. So na tala yango pomba nuance wana aza frère nanga toyemba ne penze moment maintenant ne dimate. Aza frère nanga na otala ngo. De la zana kata poto na ba musicien. Ouais, c'est bien, gloire à Dieu. Dans hôtel ango et pour les banito sur la entre amis. OK, merci beaucoup. Tozana simaton, na moni déjà bazo salanga signe ceux qui occupent koloba quelque chose de bien par rapport à orchestre nayo, ba musicien, évolution, album, single et robimakan, bateau balingara surtout Mignon Abraham. Donc déjà to boka bango boum boum. Quand tu as mis sa fleur, tu as déjà ma banque. On est en train de faire des kayas et on contacter. Pour commenter, oh, n'est pas toi, ben on toi, Abraham dans la poste na côte à bout. Donc tu as toujours ça sol dans pour ça le numéro na biso au komika na nimba numéro na biso ezana na sa écran. Ça dit moni a na bambila ya solo. Ba chanter ya solo. Solution et mame kawana. C'est Gemalia Gino Balaka Isika oyebite Nadika ipa Isika oyebite Mara Etikali ele monamo temae mauvaise Feli donne ma body Ola koti kopo sana te dira toute ma vie On sait rien c'est la mboka ya ba mama Souviens-toi de Yann souviens Lichumbu Roger Sambien Yadi Mapouya Lima Bose Souviens-toi de Binadam Mawana Motema Engai Bolinge Kamide Mode Mabanjwe Silin Soto Nakomi Kokama Lolenge Solidi Kokile Ilki Maradona Kema Bolingo Eleki Moto Ekumbi Ngayo Bisi Yango Se Bolingo Fransika Lomo Ndele Ekome Mayo Isika Oyebite Isika Oyebite Français Okeye Kalomo la lalité Français Okeye Kalomo la lalité Français Okeye Kalomo la lalité Tu m'as trompé Saminina Mokolo malere Kipisulu Aline de Wade malere Evala de Malako Nakomi lokola Fololo oyo Eumelie Zwaka maite Mawa Yango etina kinga la sala Puera ba mourir d'ici Loshi Espèce mutana wacha Alelusa bisu Topesa na bolingo Kastenyo nyenze Beya ambele Adana bolingo Pesa ngaka Tonga pesa ngaka Mire treso papa Brigitte treso mbita Freddy Boloko fe Ma vinga ma visyaku Mignon Prametale Super pipoa kola Yakuna nangambo Francis Kalombo solution Yakuna nangambo Mignon Abraham Ponta Yakuna nangambo
nanga moye Dino Balake Yakuna Nangambo Francisca Lombo solution ya Gana Kinshasa Souffrance à bolingo no Zongela mubiala mayimbi Wapi papa di boko Papa dini tu Kela basani shadu Kuba Wana galengi Koleka ya Johnny Koka Bengele Kome miyango mo Sikana komo tala Jerima Boso Na beliko I know what archevêque, Michael Okamba, Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba. Au Monisigoyo, l'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.